Vraiment, tout le monde dans le quartier. D'abord, tout le monde est dans le quartier Ninyang. Tout dans le quartier Luboudi, commune Angalema. Ok. Dans le quartier Luboudi, tout le monde a un courant. Et tout, est-ce que vous avez un peu de courant, l'état de la Kibino, et puis les autres, déjà, dans le comment? Bon, les courant ou l'état de la Bisso, mais la bande les autres, c'est pour la ligne. Parce que tout le monde déjà, en polo, les Arabes, comme si la déjà dans Boutou, mais la bande, bazo pour mettre bino et couper la camp ou bien bâtir bino carbone. Bon, pour mettre biso wayaka ti repela moi toujours kota moi ne pi oleka auto koti les qui donc epela raté epela na balabala donc nit na wolo ba biso kutu avenue o asima o na avenue o na avenue landi epela raté be suki kana coin wana butuli kolo dans trois venées epela raté les na ba tembele doane profete la tichile et puis la rana va cesser kuna oui ba pe ba compteur OK oui ba compteur donc ba komi ba komi da ko saboter ba bloc ngo ba dolongola ba compteur ni so tamboli ba place mususu bo mona ba compteur ezati so ba ne ko pela mbe ba compteur ani ko longa te le roi ezana courante donc et on mona mutaye na tout en so to lali alongoli ni compteur akina ngo ba te ka so bi ba fusible ani za kati mais so ezana courant biloko ani linge longa te. Bon bateau ba ko tshela bilo mona ba so bazonga ka te ba mona na ko tuté nga ko tuni na yo kwaki lo bine na yo kwa ba sa ki bo bon to sibe switch bien ti to munika ba e ba sele ba na bango ti ba simin sele ba ki no to e ba te pe la kan e zipe na temps ina ne yango e kendi banda ba cha ba singo dona banda kutana ba kumati do chantier no mo no ngitikali na bana suki ezani ni na bandeko ba kolanda biso par rapport ya situation ezole kala kata kacho bon suma susi na biso zaka ande ba pese na biso na banda ku vandi pena bo mo gete courant o epeli ça peut bien boni vandi bo importance na ngozani ba to yi bat e lo ngana ba compteur ba ko mo yi bana ba câble donc bien garanti. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Vraiment tout le monde bino bande ko na biso bali na quartier na biso. D'abord ko c'est surtout dans le quartier ni mais puis toza wapi awa. Bon dans la quartier précisément pour Likao. Et na côté la boy toujours mona basinga courant mais comme ici na banda toujours mona pena courant. Est-ce que ça na moi en pas moko boyto courant bana bacha soki et yana no. Non liboso en pas nezaki. Bana bachango balaka biso kende bachango bo epela direct maman ba parler ti lelo to mona lo roté la cabine yango ba kwa elikolo jusqu'à présent eloko izate banda batia cabine tina lelo oyo donc to ebate déjà on a matiti dernièrement to lo ngona ko matiti na kati lo ngona ko avant ti ba uti ozala ba e ko assurer biso mais jusqu'à présent rien ne marche donc depuis batia ni en pas ni lumière publique ya wana na ebite so ko zo ngo epela kana ngo mais na banda ku eti ba kotali likolo bo epela raté eloko roté to eba raté ezara nini de to moni bino to sepeli ko présence na mino sai so de to biso to bule ko bino to bato ya rai groupe yango ah donc eza bato ya signe directement ya rai groupe oui eza bato rai groupe tina ba poto na bango batika ba cacher na bango so na kolo ba cacher na bango mais eloko te bande ko nanga nde to moni bino en fait ça m'a to feta na eloko te mulili bo transmettre un message au na ba chaîne et puis bo ebisa ba konti baya ko résoudre solution ya musala au tina lelo ou rien eloko ezati mapulu pour ça la raté na bandaku ba moyi ba na ba compteur ta ko place na ba yibi na basinga et bon maloba na bino eza nini parce que déjà comme on a quartier ko za na kati ya bolili boy c'est que eza la moi ba bi ba ko ne sala maka na kati ya kati boza pe na kati ya insécurité non bon insécurité eza penza makasi pour nini lumière ezate en plus sécurité malonga ezate ba otia ba soda bana na mandenge na bango na bango en fait tout donc nyos wana to na posa pene biloko malamu ezaki ba ko tia biso siat koto yo ça bien pour insécurité za makasi ba soda ba tshela biso ba mibi okene boye ka ba kanyo comme ba mo simso machette en tout cas le wana to linga ngote vraiment mal bana bino asuka to bande pa ya ndeko rolo ba nini par rapport ya
ndenge mamuzo le kanakata quartier na biso kota la courant ezate et puis bozolo ba besoin na siatité et puis kikoluna ni o ko senga état que jeune ou ali ko vivre na kata quartier l'état c'est la biso bon ndetinga boye nde na elo na kolo papa ba konisa biso basala bati la biso souciette na quartier et de lumière au courant so courant ezate oui que sécurité irenya makasi donc lumière et puis la peau tous apena stable makambo nyonso tozwinde na biso on rappelle ndende kwa lobi bona ba c'est sous koto sous cette cité tu as courant tu as maïté nzele banzela ou desate banzela bien otambola boto bimasemo boto bimadelvo en tout cas ezate so ba konzi ba rola ba romona ba image ya mapulunde zo pasula biso to ebite so to ça nina so ba konzi batiki biso en tout cas to ebite banda ko so to tombola moto etika o so wapi. Vraiment merci beaucoup. Merci papa. Ouais. Bonjour maman. Vraiment tout le monde est dans le quartier, tout le monde déjà dans le quartier Mubudi. Et bon, on a retard tout le monde a bassin à courant, mais comme ça, banda on va courir sur pelaté. On habite sur le pourquoi il y a que courir sur pelaté la banda. Si le lot est habité sur le pont na nini courir pelaté na banda. Tout le monde a battu éclairage public. Si les lots courir pelaté déjà 7 mois on depuis la police courant. Tout le monde a ni en tout cas le lobby tout le monde ba chance na so ba na cabine ba koti ba bimi ba kei donc si le lot est batté eza nini ezokanga au courant o epelaté. Et puis tout le monde comme si ba bisika musu bazo yibango ba jeune bazo yibango na volonté kaka to bazo yibango na ndenge ya kanda ke batila bango courant mais ko epelaté. On to éviter hein peut-être éviter comme yiba zane ma ile tarana ezoba et là comment bâtir pour na bolamu ya mutu nyonso mais bango bazo ko yiba yango to senga na bango baya bâtir la so courant pour ça c'est dans courant moi yiba bango ezaki o ba tumusu bazo vérifier ba compteur ba lobi da ba compteur ebele bungi na basinga o ba tsaki po na kokanga beti logette ko ba kota courant na bandako basinga na bazo yiba yango to senga na ba congestionel ba ko pesa ko courant na bandako toza na pe posta bâtir la so tina kati bandako éclairage public et pela kato lembi yango siko to na posa pa to mona ngo na kati ya bandako. C'est que déjà kozanga courant bon na bandako ezapena insécurité za na kati ya quartier na biso. Oui, insécurité makasi ba kuluna donc ba to mabe ba comme belé kana mulili o place mususu ba éclairage ane pela biso te. Ba to mabe bazo kala ka batu ba botola batu biloko on to senga ba ya compensation ba kuona bandako. Ba pe ba bomisa ba éclairage public ko ezo pela te epela. Souci na sonde yango. Vraiment merci beaucoup maman. Merci.